Na tindi carton ya babiloko ba veuve. Et ko panza carton. C'est yemo yo panza carton. Et ko panza. Soit biloko ya bana ba orphelin oké opesi bango. Vous comprenez? Ba o etikali ya ba koli ya banane. Ya ba veuve ne peut oké ko remettre. Mais na kati ya carton za babilama moso za mise à part pona oye ko sepelisa yo. Vous savez nini yo paye soit. Soit maman Mado déjà les mission. Et ça une mission quand tene maman Mado aleki. Maman Mado les mission ba yebi a lo ba mission. Aleka les mission pour ça les Madilou système paye son âme là moi c'est ya papa sans souci au bazar déjà des grands icônes, il y a musique na théâtre. Aleka les mission belé. So vous avez une place au Lukata numéro maman Mado ngako zongo. Ah maman tamo za maman mkolo. Ah déjà na poto na kisasa ah ba ballon il faut ngama. Ba se belé ba makasi na ballon ba sangisa ballon ba bique za poto asangisi na zando. Asali mélange zo banate oh nini mais aobi maka bien na TV. Oui. Na gambela ba mo ba ke na agumbi mutu ache lo mo na mutu ye mo zo pona. Ba oye baté. Ce qui m'étonne au fait hein, ce qui m'étonne migra. Yo bien. Ce qui m'étonne c'est que la maman au début elle avait dit tant après si coquette babilo quoi lingi comment les a prononcé ça cité dans l'émission. Mais est-ce que tant yemo ka comme bimise puis na ba voice ne comment circuler c'est que maman changé a comme si ko kabana gauche droite payer ba. Fidèle internaute, merci de renouveler votre confiance dans le service Nabiso. Toye, Kosoana Bino Mouamouké. Quand je dis Toye, c'est-à-dire Falon Bito Dinabino, na confrère Nabiso Barezi, Baza, na ye to meka un peu Kosolola. Nabiso, na ye to sangani to sola Mouamouké. Juste par rapport à ces jours et côté tour dans les réseaux sociaux, c'est il y a 2 jours, il y a artiste coquette, il y a les lots taxés, il y a calomnie et tout, batu mingi, coquette moyibi, ba fille à théâtre, ba débordé, ba lembi, ko baby sama ba la poto, ba lembi, ko sala kindumba, ba komisko ko yiba. Est-ce que c'est vrai? Tomeka et moi mouke ko yoka litoi parce que jusque là je précise, je confirme artiste coquette nanou yemoko personnellement à se prononcer té ba voice boyo ka alors ba qui a réagir et ça juste ba conversation na yena bandeko wana o ba biloko yaki biloko kendaki yemoko après ma ramage à se prononcer tout et version oya obimisa biso té mais par rapport à ba source parce que appel ba poche ba so la rappel ba bandeko presse to yoki yoki moi mouke de atro débattre en gros juste awa nandero barezi mais il y a tout à l'heure toto so na ba maman veuve Tolandi, ba maman veuve, j'espère que vous allez on a différentes chaînes, bon moni commerce, ba maman veuve ba lobby, ndenge ba la télé biso fait en ndenge salamaki. Je ne suis pas seule, allais-je dire, je suis avec Barezi Baza. Bonjour, exemple. Bito di Falon, bonjour ma chérie, bonjour à tous les internautes. Batunion sur Barota, la biso na différentes chaînes, Nyon sur Barozal Bakota, la exemple la télévision Nouvelle Tendance, Caroline Ikwa, donc partout ba ngara biso. Donc c'est un plaisir de partager dans le même plateau que toi. Et alors, biso toza la rawana toza bapandi sango. Et alors les camions se bimara de gauche à droite. Et ça là où est ta vie professionnelle, où est ta vie privée de fois. Sur que y a dans les réseaux sociaux, tu as à rouler parce que tu as un ami qui est tabouté dans les cambos peut-être que tu touché si longtemps que tu es adulte et peut te concerner culture yambo canabiso. Alors pour n'engo, tu as ça va prendre de vue nabiso. Donc c'est un peu ça. Donc tout mec un peu quoi analyser sur Macambo. Plus car comme un comédien et ça la bien tu sais. Tout Barezi dans la qui live na yo hier, il y a des gens autour côté va commenter balobi Barezi comme débordé, ngapé également ba to balobara mingi. Bon côté artiste comédien, bota ndenge ba comme Sabino soniti na niveau qui moyibi. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Et dans bablo mo ezara faux et archi faux. Je veux dire nazong sabatuma mémoire moké na affaire ya maman Moseka. Vous savez maman moko abenga elom na direct na ngai bisinga bi mabe ya biso ba congolais za muto aya na likamota liboso ba pesa ke 1000 raisons que muto oya ko s'expliquer à mibali. Vous comprendre? Mais biso to yebi ke bato ba ya ko funda to ko selamante bato liboso même atana ndako ya bana bakolaka. Moi no azana habitude yo yo funde pas papa. Yaya avait fait ça, lui il avait fait ça. Bango na ndemo bazaka bana mabe au contraire. Au monde abo landela yaya ko selamante pour aluka ba problème.
J'ai pas dit que bateau baya rappé avant bataka bateau lokuta non, mais la plupart batala bateau lokuta baya rara kokosa. Likambo ya reye mokonza solo aliaka litoyi mibale. Bato nyonso ba lapida mama Moseka. Ya yi deux émissions au bat basala. Ba finga en vrai ou en mal. Donc nyonso ndumba e bande ko na biso ba youtubeurs encore YouTube ya poto ya basina mibale. Direct à 3 heures du temps à tout moment. Ba de show e ba zeze so ina de Panama. Ba nani ba makwax. Direct ekeye zongi. Oh. Likambo eza nini? So likambo eza Moseka za ndeko na bino congolaise. Bino boza ba congolais ba congolaise. On est raté que okutana ndeko no moboye akwesami na abungami. O contacter ye. On a contacté que azos limongo yambanga te to zonga te. Ndenge ko puso ka fo ka okende ka ko leka ngona media. So bozo ba te ba communauté belé ba serara biso. Je te dis sincèrement Fallon, ça me fait très mal. L'ennemi des Congolais, c'est lui-même le Congolais. YouTube bongo. Non. YouTube est un bon temps. Parce que bêtise, YouTube est un bon dingue. Est-ce que YouTube est un tribunal? Toi, YouTube est la justice. Non. Congolais, Congolais, les gens veulent, bon, c'est tout à fait normal, les bébés, professionnels de médias, amateurs. Bah on va parvenir à YouTube, on a fait le YouTube dans la pona ça là, na tirera direct dans la loba lobebele. Bah yebi déontologie musalate bah yebite. Qu'est-ce que le journalisme, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que la réputation ya batu. Tellement on a poto bah on peut parler bah dans Kinshasa moi porter plainte et ça va Interpol. Bah marambe belé et tout et relié peu mutumbongo belé. Alors bah bois sango. Mais la bateau va rabattre ça le gars tu peux pas moyen danger soit bah porter bah ndekone bah na poto qu'on va porter peu plainte. Et ça, il y a diffamation. Maman, même les autres journalistes. Maman, quelqu'un a l'isolo, maman ya coquette. Non, mais t'as l'isolo, non, déjà, maman, moi, c'est canal, que ma comment en gros. Le camion, vous vérifier, non, ah, bah, le bibo, bou. Bah, le bibo, bou. Bah, le bibo, bou. Mais non. Tout ça, bâtonnet humain. Œuvre humaine, tout humain, yon so azang ak imperfection, te azang ak akokwe examate. Et en moutakwe, il va les forces soutenir les faibles. Et ça a l'une des raisons. Mais lorsque les gens viennent à la télé pour insulter, on a vu ça, et ça la bien. Et après, yo parce que maman s'est s'expliquer. Ma commentaire est kabouani. Eh, ça qui est déboyé. Eh maman se rozaki monter mon nene, mon bali a bêta roboy. A ça déboyé. Ah, lim, bato musu babi. Mon musu commentaire le roi comme un livre à 2 pages. Maman se raffote un commentaire au limbisanga talanga na insulta kiyo. Na yeba ki mutuna makolote tala. Pour dire que toi où les sarano koya ko lobamba ngote wou. Vérité à likambo ya maman Moseka na mobali na ye eyebika ba mi balé. Même ata bana ya mobali na ba lobana. Bana ba bilo côté na ndenge moko boye, permettez-moi le terme. Ba bilo côté parce que ça relation ya papa na maman. D'office maman ba ngazaka juste paix à son âme. Maman Moseka za maman ba po baza na bana oyo, baza ba leki na bango za baza na même sang. Bon, qui obéit la babi baluka ba transfuser bino makila, bosil makila, bana pe ba ko tirer ba peu makila, bazong si bino pe bozong en vie. Alors c'est la famille. Ma benga ngana ba lo ba ke ba faut ba yo regarder matoy. Affaire coquette. Bon, par exemple, quand on a affaire coquette, mais pourquoi lorsque surtout dans le plus ba journaliste en fait, je me mets d'abord à la place ya bandeko ba poser une question. Ceux qui ont un problème à approcher journaliste, tant que ya relater juste fait parce que yo tant ça boy collègue ça on a télévision ça boy voir les cas. Mais apparemment c'est comme ça ba pesi journaliste li solo yo yé malamo ko condamné directement. Qu'est-ce qui se passe? Yango peut tozo ebaté. Li kambaro condamné wana yango nde to lobela Fallon. Donc des fois on on comprend que mon client on ndeni tozo kende. Et mon ota ba maramusuka. Et comme quand on l'a la muki. Bon, on a habité. Des bandolos, liwa, il y a qui vont trop pas comédien. Bon, changer on a un beau peu peut-être pas musicien. Bah actualité belé, bah scandale belé, bando il y a mingi pas musicien. Et changer car et comme pas comédien. Qui te côté? Qui te côté? Net affaire coquette ou brûler peut-être mon kill. Surtout, moi il y a des gens qui m'ont appelé. Babi Fallon te préféré pas publier un bon coquette. Mouta clair. Que pas publier qui moibi. Fallon. Au moins, on a ça.
tokolo ba ke toyeba na biso profondément te que vie nini falo na menaka vie nini XY a menaka mais quand même là tokuta na boy toyeba ni quand même ata mo ba position ah na ke pas falo na monaka baloba makamusu mais baloba ya kokaki ki moyibi te na ndenga vrai bo excuse nga bato nyoso boloba ke ona kotela bato maboke bon eza pe opinion na nga bino bolesa nga ti hein po bato batala nga ba comprendre ba analyse na salaka ba comprendre na kotela mutu te na zaka impartial so mutu asali mabe oza comédien to ozong sa ope na nzela ke te place wana obeti libaku zonga so osali malamu olobi to ozaka na impartialité ya likambo ozomona mutu aliesa nga oyo alatisaka nga mpe aza na ye te nazaka impartial na oloba likambo A à Z oyo akosepela na opinion na nga aaccepte oyo akosepela pe te na bengi yo mpe awa te na invité yo te bao bakosepela bakotikala parce que quand on doit plaire à tout le monde bato balinga basala selon bango bino bolingi so balapide bandeko na biso bacongolais to bacongolaise bakwei biso mpe toyekaka biso bacongolais mpo bao baya kofinga na ezaka bacongolais biso mpe toyeso eza bongo oza motema mabe oza nini non bomitiaka pe na place ya bavictime parce que apparemment bacomédien bazo abusé neti na nini likambo ya victime te est ce que mamango azalaki veuve aza veuve nde bazoloba na respecte baveuve nyonso na ofinga baveuve te azali na famille te aza na bapetite sœur te aza na bana te aza na baleki te obengi baveuve bango moko soit mama mado déjà alekaka bemission ezalaka na émission koke te nde mama mado aleki mama mado alekaka bemission bayebi alobaka bemission aleka bemission mpo aza leki ya madilu système mpe ya sonam na mwasi ya papa sans souci oyo baza déjà deux grands icônes ya musique na ya théâtre aleka bemission ebele so ozali na place oluka ta numéro ya mama mado ngaka ozwa yango mama tama oyo oza mama mokolo epo oza veuve talanga likanisi naza nango eza boye alors na confie oyo babiloko yo kosangisa obengi mwasi ya dadi mwasi ya pululu osangani na baveuve mosusu obanda remettre bango pourquoi aleki nango bongo te mama Mélanie oui pourquoi aleki nango bongo te tala bato fo basakana na baœuvre d'esprit ya bato te omoni nga so na fandi nga eza conception na nga na créer idée na kosa stratégie nini na créer conception moko émission moko eactive ecapte bato nga kokete asali idée wana après nga eza belle conception eza vraiment initiative à bien parce que lelo bato bakufaka omona bato babosani bango so baleli après une année 2 ans 3 ans babosani mais après famille etikala akotika bana akotika mwasi akotika mobali koyeba mwana nga bia eza bonne idée kokata ayaki na initiative na ye mutu ni abakisaki ata 100 francs na idée wana et puis ya bano sango na barrière pensée te ke nasala ngo mpona soutien moko boza nka conception émission efrappé ozomona bato ya mawa oyo bangaka kosunga bato bazangaka pe te babi na initiative ozwi to accompagner yo mais oyaki kocontacter mutu en privé faut continuer mpe kaka en privé peu importe ata ke obandaki kobenga moto ozozwa ye te mais na milieu yango ya théâtre oyo nalobaki ata falon so est-ce que ngai mpenza so ata nayibi eloko ya moto ata $100 na na place bon loba na kima peut-être na elongo kisasa so kana na kisasa bana na place oyo bato bakanganga te oyo bazulanga te so ata baobenganga bazwanga te bakobenga falon te babengi alendele babengi mike babengi lekechu babengi na bazwanga te baorepelanga kitoko ata so bangi bajouer ata na stratégie ke babengi nga ata ndenge babonga na bikaka mutu nanga bengi nga etu baye mpe nakutana bango bakangi nga mpe pourquoi obenga bamimika bongo te pourquoi obenga babarcelone te basila nyonso bazali koketa joana bango bamaman veuve mais initiative ya komédiatiser yango nde au fait et puis koya kobimisa ya mutu ko olobele caché ya kimoyibi et bon so koketi ko aye na biloko yango oyo c'est que moi j'ai compris dans l'histoire eza nini falon na biso contre temps na disponibilité ya batemps qu'on se le dise lelo na kisasa mutu nyonso akoma na batemps na ye kaka chargé mutu ata libre azala susu te kokete mpe azali mwa mosala ya mutu te wana ndimaki peta responsabilité wana okendongo mpe bongo te parce que basolela mama wana bango mibale yoka basolela bango mibale ngi oloba te azalaki mwa mosala eza ndimi mpo yo olobiki mama émission eza après eux na sepe na conception est-ce que nango ntina carton o remettre lenga bato eza demande carton ezalaki no moka moko wana po carton ezalaki combien de carton ezalaki nde bamama fe bango bazalaki sala tini un carton mutu na mutu mama dose un carton
Coco Bicotel, un carton. Nani, moi ça a dit, un carton. Non? Et ça, tu as un carton quand il y a mon nez. Bakotiska biloko, on a un carton rotonda, bon on a tinda. Tu as vu Pendezara, Azu Chassa Kangi, Madolina, Yaye Yango. Ceux qui 3 bodina, les papas dans sac, Yaye Yango. Au même pas comment bon, et ça m'a quelle les têtes. Comment qui me coquette à Panzi? Yo katozo ke malembe. En fait, on est en train de dire Maram Oto Yoki Yoki. Tu peux t'appeler comme moi qui peut être point de vue d'Abisson. C'est prononcé té. Na vu que coquette azo bela. Zambo ça les grands sera se rétablir. Non, ah Fallon. Bilo Congo pesa non bilo Congo combien? Au bout ka boyo salir batu boy. Non. Non. On se pose la question pourquoi tant que ça la bino on tinde la kembongo moboé ah ben merci to déplorer que pourquoi moi joie initiative yoya et on les na écran té aux états on moko bimi yo personne ya suko foncer infraction. Qu'est-ce qui se passe entre nous les Congolais? Na maman wa tinda kibiloko na coquette bango so ba Congolais. Un sou muzombo mungala bino baluba bino baswahili tout ça et puis dans l'ensemble on est de Congolais. Tant les camoyés na réseaux sociaux pour même ça tout éviter à quoi accentuer situation et surtout ils ont touché ba maman. Pourquoi maman va pas ça sarati? Et puis coquette Anzimi à rendre service soana à remettre ba maman. Nous autres peut-être nous autres et beli par contre temps parce que babi bande ko bengana pour preuve moi ça dit Kambala à remettre bango na ba moment ba fête pour coller comme qui na décembre abi to rokuta na le 5 janvier to remettre bino yango to ça le roi moi échange de vœux moroboé mais yo ça la ba contre temps et tout nga na lo belo c'est ka besoin incompréhension na disponibilité ya ba temps. Peut-être que quand il y a un mamado, il y a un téléphone, peut-être il y a un qui coquette par exemple tu travailles à une chaîne, il y a un tournage, il y a une chaîne, il y a une disponibilité, il y a un te peut bien, il y a un que il y a un réseau social qui a escroqué à Yibi. Sauf que il y a un biloko, il y a un go. Carton. L'histoire, il y a carton. Carton barési maman mada lobi to landi na point de presse maman mada lobi ceux qui ba lié colina e ozwa mais ceux qui zaka ya ofongwama ay monter ma coquette te ozwa te elo ni okolo ya ofongwama ndeni nazo comprendre parce que babi maman moi sa papa t'a dit kitambala hein il a fait dati kitambala lobi koli ba yela ki zaki déjà ya ofongwama donc ba comment maman Gisèle mais ya ofongwama alors maman moi ta papa sans souci. Ah oui, hein, na sachet. Donc il y a qui apparemment carton, bah sachet bien na carte. Maman qui gagne, maman na maman. La maman de l'Europe a dit à scotcha qui partout. Mais maman a dit que dans la lobby, il y a écouté scotch té, il y a refondre ma paix en plus. Parce que maman sans souci. À lobby ceux qui a écouté en il y a refondre ma arrosoité. Et là on y a par rapport à décision. Ah ben sur a pété ça encore problème té. Et quand la bango pété à autre la maman il y a coquette pas à moi. Parce que sans souci, quand on a Robin Attal, on a un théâtre. Donc, ils ont encore une famille bien dans la ramée, pour dire que Koli ba fongola kito ba kanga kito ba zongisa kito ba sainde on ba Koli on a 4 ça ba saka on ba combien to ba bilamba on ba combien kaya ba acha on a ba zara ah biso mon beto yebi surtout ko esoma ya kiso na ba décembre solde. C'est fort ça. Ya to ala bandeko na bapoto angope. Ah bandeko bapoto bosikira ngate bosacha. Ngate bilo on est à boutique d'habillement confinement dem te sali que ça qui paye bilo que bela en attention. Ils ont sépelicité. Ni les autres sépelicité. Ah. Est-ce que coquette dans za fio kele la to coquette ozabila mama Gisèle to mama do la tango. Mama do za munene. Valentino et orange. Yes ko ah. Maman wana ebisi correct boye. Carton eye. Biloko ya ba orphelin ezali na ya ba veuve. Ya ba orphelin ezali non scotché pour ya ba orphelin. Mais hormis ba orphelin à chaque fois ba biloko mo boana ezali ko net ko encourager pe ka net coquette pour yo ozo edenga oki kotikelanga yo po ko zatana besoin ta ya polo to lipapa ozwa. Biso ke na otikela pe ba biloko na ba orphelina. Ngala compte fondation nga. Nga ba batindela nga mbongo babi o tindela ba so sobela ba biloko ke otika
nakangaka toujours bapreuve bafoto natindelaka bango bamona. Et puis alors que babi ke barésultat pesi 300 na biso omema. Mais yo zo $50 oyo chaque carburant et ça nini pour économiser. Et c'est ça mabe. Nde bamana pa le bel coquette na tindi carton ya babiloko ba veuve. Et ko panza carton. C'est yemo yo panza carton. Et ko panza zwa biloko ya bana ba orphelin oké opesi bango. Ozo comprendre? Ba o etikali ya bakoli ya banane. Ya ba veuve nde po oké ko remettre. Mais na kati ya carton za babilamba moso za mise à part pona oye ko sepelisa yo. Osaya nini yo paye zwa. Nde ko keta zwa qui je crois 2 robes na lipapa moko. Pas de robe coquette azwaki ya orange wana pe Valentine o maman repéré ezaki na kati. Kasi ya le bel ki azwati. C'est normal. Bon biloko on a tina ki yeti. Confusion te. Eza biloko yango wana penza coquette pa azwaki wana na kati ya lata ki. Ozomona. Yo po yo mo to bisanga ke zwa lata. Eza likambo te ke ya confusion. Non. Confusion sens parce que maman ngoloba keza maman nani maman Hélène Mélanie azoloba que et la mawana coquette a dit la ya maman sans souci. Fallait peut-être maman Mado, c'est ça. Ah. C'est maman on peut na comprendre te. Nazo comprendre te. Ah. Bilamba ozali combien kasi? Coquette ayo kaka bien aya opesa bango ba bilamba. Serge pasteur patron pe a parmi la maman alata kezaki ya mère ngo bakare kango yango ezolo ko problème. Bati bimisa ya Serge na makambo wana ya Serge c'est un papa qui se respecte. Et ça la sope bilamba na ya Serge alata kezali na kati tote. Mais boye banon ke lelo to koma na Turquie to koma na nini Chine. Et là ba bilamba nyonso comment okokana. Vous comprenez? Fallait yo kola ta chemise yo mo bolbota carré. So comme tu me carré wana a pa ya TV. Babani balata na bilamba na falon. Batika ko sa mabe na ngande za nini atali kambo ezali to ba congolais. Garçon azo donc avec ba veuve donc ma comme quoi ba s'acharner contre les coquettes. Ce n'est pas bien. Car robe Valentine on ce qui Valentin. Est-ce que coquette a une relation à poto? Oh bah on tient les robes à Valentin. Est-ce que coquette a fier auquel là? Oh ok quand on l'a ta robe et puis taille à maman Madonna coquette et cocani. Robe on sait au bimende ni nzambala ya mamelo. Ah. Bati que le grand ma bena na moni zanini. Au moni j'avais aimé là Noël Madinga Salaki. Et à Pouchou, moi na Côte d'Ivoire on a manqué faire rigola. Aya tombo lié. Vous ne pouvez pas insulter nos musiciens. Tu peux gaffer la communauté congolaise sans quoi. Non. Et toucher les Congolais. Congolais, moi, je suis lapidé de nos Congolais. Est-ce que tu vas quitter par hasard? Tu es contre procéder à maman veuve. Maman veuve pas tout. Contre maman Mélanie. Pour mutu a. Mais ça maman veuve bana kin bana coquette sika moko. Ta cité mutu a pousse bango. Donc genre qui a tindi ka bon ke bo kende biloko zaki boy zongisa boy saki boy. Et ça plus maman a tindaki. Nde ba na kolela na eto na elobeli ya maman na ndezo bimisa coquette escroc. Ozomona par rapport ba dire voilà bon peut ba ça motiver c'est que ça bon o derrière ko yo na tina ki boy na sai boy. Est-ce ba maman no so na bazala balata kate. Ce qui m'étonne au fait hein, ce qui m'étonne migra. Yo bien, ce qui m'étonne c'est que la maman au début elle avait dit tant après si coquette babilo quoi lingi comment on les a prononcé ça cité dans l'émission. Mais est-ce que tant yo mo ka yo comme bimisa puis na ba voice ne comment circuler, c'est que maman changé, a comme si ko kabana gauche droite payer ba. Ya ka passer hein. Moro particulier tena ba ndeko diaspora po moto yo keka e uti na prise ka e kena mutu boye uti na libala e kena ibaki kuna escroquerie tout ça ndeko na biso ya youtubeurs wana ba on ba mosana ba direct wana ya robimsaka ba comédien ya biso mabe siko bango soki ba bazo citer ba ba ofinga ba ta ofinga kuna mwa ba sepela bango bo sala bien ba lekisi ba bandoki ba za boye mais bino so boye bolo ba vérité boye ba yote yo ba finyo matama yo ningi kokotela batu boye oui matama nazali kwa président Fachi nalia bien
Siko, non, ça m'a matende. En particulier dans la diaspora. Bandera diaspora n'y ont sauté. Parce qu'il y avait des gens au Babengana direct dans au Bazaki pour coquette. Pourquoi Batumsu Bongara Boya ou les gars à travers un moutou pour salir Batou? Pourquoi ok maman directe? Moment est à coquette, on s'est prononcé. Tout le monde m'a belé échangé. Quand il y a eu et puis mon tour a fait un coquette mouyibi. Comme on a changé de version de bakaya, ça qui n'est boé. Bon mécaté. Mais on va connaître l'artiste. Pourquoi c'est le moment on va mis si version mon boé que non. Il y a beaucoup de temps pour naïe. La boîte qui est là qui me pèse. Na paralysie. Oui. Paralysie une faciale. Siko yebisanga. Oh. Audio té. Foya a parlé non? Yemoko foya. Oh a parlé talibi. On m'a regardé battre. On m'a bengaye mikolo ebele. On a bengaki le 40 minutes au solo li. On aura pas quoi enregistrer appel ou un peu de balançango. Même si on a dit non, on a bien calaté. On va faire une émission. Oh yemoko expliquer. A expliquer nga. Malgré qu'on a expliqué, mais on a expliqué vraiment bien pour yemoko de kololikam. Yemoko tabi ba ABC nango. Première fois à collaborer avec un artiste et comédien ou quoi? Koye bawa bande on a besoin de diaspora. Bande on a diaspora ba mita mabete. Il y a bien Bazali, il y a Mabé Bazali. Et pourquoi quand Macamono se bimaka bande ko ka Europe? Pour aller bato ba Canada te, États-Unis te. Non, tu exagères. C'est-à-dire Belgique. On a tu vas quitter bande Europe baza moi mitema. Bande on a qui c'était on a lebi. En Europe on a bien Bazali, il y a Mabé Bazali. C'est toujours comme ça. Tant que Dieu existe, Satan existe, toza la bande qui te rappelle bato nzambe kaka. Ozomona. Fallait pas baya pour que baya renurier. Maman na yebanité. Ayebi ke na sa qui faire na coquette. Coquette aza comme moro boy connu. Likamna yeba ba ko tchara misu ba ko lobelango. Yonga na lobi est-ce que ba maman na veuve bilamba balata na ba vie na bango. Ya mina mibala maman zaki vivant na ba vivant. O ba ne kolata. O ya maman Mélanie on a déjà bilamba ba kolata tim ko ba ko kufa ba kolata ka suste. Justement, question peut se poser entre nous. Mutatinda la loko et komi nango te oyebaki pe loko ango te o satandaki nango pete puis oye jusque là oyebi pete so zaki roba bleu à rouge mais niveau pe maman ba comment réclamer là on peut comme façon c'est là ngala omone no nzira ba kanisa lo kwa ke carton mobimba ya mama Mado carton mobimba ya mama nani carton mobimba ok ça là on ka lo na carton mo don yo suka miette so ça la moi d'Europe na ili papa na sac et sili parce que ba ngoma ba na capacité ensemble. Ignorer bah effort à maman on a pensé qu'on avec cœur œuvre de charité ma base déjà œuvre de charité et déjà bimi comme sous charité comme œuvre de haine haine oui comme une camba haine et ça œuvre de charité te yo ngaka en coulisses faut que le gars régler en coulisses est-ce que quelqu'un est en place encore qui met la batte coquette comme bah bino bah journaliste parce que maintenant là moi je me retire un peu là. Bino ba journaliste c'est comment ça va initiative ba émission ba télé-réalité mutata na passe pour vraiment bénéficier na maramusu na sima barezi wana peut-être bango nga ba émission na sala rango na sala raté que pour na que vous en intérêt mo boito fondation nga par exemple pour na intérêt mo bo non nga ya arriva fallo nazala na mbongo te na ka na mbongo ba na ata 100 francs na ngote mbongo ba na bato orphelinat o santi que obo ba na ko defa pe na zongisa mais na boya naboya pona yebi ba biloko ezalaka yo bimaka o escroquerie toni naboya nanu pona respect nanga pona dignité nanga pona valeur nanga et puis pona nzambe na bia na ko liete ya ozambonga masumo yo kangela nga ba porte na liaka te na simbaka te ngai lo na oyo ka kande za que bande ko na biso ba congolais ba tsaka ko samusaka bande ko na biso ba congolais Mbangu ba pesi d'ailleurs exemple au monité prendre Barcelone parce que président Caleb quand Barcelone a l'équipe mbala moko ça qui réglé donc tu vois pas que na Caleb esuka ya Elise na Caleb esuka ke ngolo ba ya na télévision esuka ye Eliane na pasteur Moïse et na télévision esuka Peniel na Mike et ya na télévision esuka fiancé télévision ça va place de rendre ma compte la place de se faire justice
maman Mélanie faka lukaka mwana ye coquette nda lukaki le mal ka ya coquette ezaka a jouer na jeune générosité ya ko accepter loko yomba te belé so ata ba voyager mutu musa bina peso kolio memelanga ba te belé ba boya na bango so muta memele loko za pena peta mutu na yo pio yo to betanga ce monde na voiture ka ba loko ba confinement ba makambo ya bo et que pas mutu tout so mutu musa mal intentionné mal incompréhension en mon anine. Tozolo Babo était pour toi accuser gauche, droite. On est juste en train de déplorer certains comportements. Je ne passe pas à l'attaque de la Bangoïsa. À remettre Bango sur Ayo qui n'est bien. Mais après Marambo, la relation totale quand même. Je sais pas. Si on a un bébé, oh, mon qui ça bien, ça bien. Si on ne peut pas aller en Andorre Moutazar. Il faut pas être méchant. Exact, question méchante, Fallon. Maman a besoin de décourager bango. D'ailleurs maman veut na koyoka marambalo qui n'a point de presse wana o tozalaki ba maman wana balobi boye. Désormais bande rapporto so lingoti ndelo ko tina maman veut loko. Contactez maman veut vie mo bana convaincre ba journaliste était. Bravo, ba ça bongo. C'est mieux écoute. Pour ngana na tante na tika tournage na ngana ke kolandela maman moko eloko na ke kozula na za entente. On a bien. Pour alors que kozanga na sacrifier na disposer tananga. Mais alors, il y a la côte de la biscuit, on a ensuite la mort, il y a le bébé qui a mouillé. Pour ce, il y a un sacrifice sur la grosse salade. Nous sommes rendre un service. Dans la journée, il y a un programme, il y a une émission, il y a une tournée. Il y a un bon pour que nous rendre un service. Maman, dans le sens, il y a bonne foi, il y a aidé maman pour les demandes. Les obligations. Alors, il y a peut-être tenté. Ale communine que oyiba que ozongisi non alors oza besoin de tukingani luka ye moko so ozo benga pas ya matetim ko yamba so ezaki déterminer ka ye pa na ye ekoya comme ça on est oza bien confiance en journaliste pas journaliste te mutaya oyiba mutazate mutazikoka mutazate mutalia na ndako mutazate o batika ko salir batu boye batika ko salir batu boye. Batu musu bakanisa batu musu so batu baza musu baza na poto lokwa baza bikoketa weli ni na ibipo na ni na tout ici biso mitema à décevoir comme est-ce akena ba Belgique akena ba Dubai akoko sa marambabo akenda poto akena Dubai ala bandeko na poto ba grande sane ba Solange sasa alobi na bika koketa fana na Gombe comme yo na complexe à Gombe non ngala lobaki na pesa exemple ba commune par rapport à Nine. Na finga ba to ba commune mususu te mais na bina ndenga logique des choses toye ba ke bana ba kola na ba commune boy ba kola na bonne éducation ba zaki bien instruite par rapport à bana ba commune na boy siko mutu déjà na commune na boy ala ta rappelle déjà ale ya ko coffre bila maman veut voir nos ala ta ya koko bikotele ala ta ya mwasa dadi ala ta ya mamado poani ya sangi bilamba abon ko saka na batu boy ko boni. Koyoka marambozo bimelaka ke non azana belle famille pe a fiancé apparemment ça va te ko sali mon réseaux sociaux ça ka ba o ciblé ka ba bébé selo marambo quelque part ya awa déjà na poto na kisasa aba ballon il faut ngama ba sebele ba makasi na ballon ba sangisa ballon ba biki za poto asangisi na zando asali mélange zo ba na te o nini mais aobi maka bien na TV oui na gambela ba mo ba ke na agumbi mutu ache lo mo na mutu ye mo zo pona ba o ye bate. Parce que y a un rose, $400 on était moi qui a poni anduki belé. A ozaka ya ma Mélanie. Pour acheter la robe à Valentino. Il y a $2 au somme na ba solde. Vous estimez des efforts et là on a $2 ne bat bowling à $2 et ça va prix au ba somme baka. Ouais, ça qui a cher ma Mélanie bien que l'or ngate na boutique na ye. Ya cher en combien? Ka ba chinois ne ba sa ba comment ko sabola makambo bilo quoi. Te batika nga mabe na ngane na moni oyo elonga nazo sepela te zaka ko ya ko samsa mutu na réseaux sociaux. Na minute ma Mélanie asambo na yete ba maman veut pas ensemble te comme ka coquette na comme cible. Pourquoi? Pourquoi la pauvre? Pourquoi? Elle se veut au côté lié. Ma Mélanie a lobby oui. Maintenant qu'est-ce que toi tu déplores na côté ba maman veuve? Pourquoi ba yena on peut ka na média? Conférence de presse. Mi ba na bango mdo sa théâtre bango te. Oh. So bon ba ko taper ka ba théâtre on ka bon peut pas comme ba actrice. Pourquoi?
qui oh bah déjà maman na lobi ke biloko ekomaki te boyebi ke bozwaki pe te esili bofani mpe kaka kimia bino bongi bokoma bato maboke so bongi bokoma bato ya théâtre bino mobando yoka kojouer na place ya mibali na bino ngai nazalaki mwasi ya dadi ngai mona koma ya Chris ngai nazalaki mwasi ya sans souci ngai mona koma ya Chris ngai nazalaki mwasi ya Pululu ngai mona koma jouer Pululu oui non fallait pas ngai nayaki kaka nakoma mpe retard nayaki quand même étant que presse nayoka pe mpe wana bengi koke ngai bisi tala makambo ngo mpo depuis ebandaki naobenga ye aoyambanga te nabengi ye nasali ekuta odio nasiliki ngai o makoko c'est quoi ça ngai azobenga yo ozoyamba te eloko te aleya komona ngai nasali émission nakotisi ekomi ke bolobeli ngai boye bosali boye alors mpo nayeba nano vérité ya likambo mpo nayoki mama nalobi mpo nayoka mpe ya yo so nasala analyse na ngai nayeba ndenge ozala église au milieu du village aexplike nga arelate nga vérité na ndenge nayebi mpe aza na temps ya koloba mare oyo nga nalobi ka likolo mpo na maîtriser bien te kolo likambo ye moko aza envie akufi te akoya koexplike. Est-ce que c'est important aussi aller kaka loba na réseaux sociaux? Maman baye na TV est-ce que ya koloba te ndeni? Est-ce que ba maman bayebi bango? Bayebi bango mpo na mibali na bango non. Coquette ne bayebi ye po ye ne mutaza yende actrice. Est-ce que tu es sûr que soit les qui ont convaincu bato nyonso ba ota? Ata convaincre ndambu, atoza pe la maison convaincre bato nyonso te. Maman sera convaincre ka ndambu. Ba o bandima ba o baboya ke sili. Justement, c'est qu'on est en train de déplorer chez la dame et ça y a comme mal comme dans les réseaux sociaux. Oui, et Bimi, pourquoi ne pas garder les cas silence? S'il faudra à remettre à Luki Moutaketi Kabiloko et les qui bon dans mon prison ça de toutes les façons. Mamba TVT. Au moins bateau ba ya ba commentaire. Ba royelo en bien. Hein? So ba monka o gafe ne lo mo ba yelo na mabeba fingyo. E kasi sko TV ke na bon baza bato N. N na N. Te. Eza mabe na mabe te éclaircissement te. Eza comme réputation coquette na mwasi. Ako bala lobby. Belle famille ni bolinga ba bala mwasi ya muyibi. Bon lobi so eza ke o ata polo ma bokilo ebunga ki ko salisa na ndako misala. Et comme que yoko tu déjà ba lobelo ko yiba bilamba. Faut appeler sa version de fait na elle doit s'expliquer. So kaza en faute to condamné. Tato yo ade matoyi nde to koyeba. Ezaki nini? Ba maman fait pe na rencontre bango te. Bango pe za ka ke mutu o aza likolo nde o aza ko na autorité morale yem. Moi ko manipuler ba te belé au même moment qu'est-ce qui se passe? Yo sakana. Sikana yo lo baba ce soir. Parce que ba maman attends, ba maman veut baser belé. Maman on a pas ta yemoko. Koya ko influencer ba te belé bongo tu penses tu vois pas qu'il y a quelque chose de louche. Le route de comment ka ta caméra te ka téléphone yo moko le kinga moi ça dadi. Na ça besoin bilamba. Oui combien on soit yo mo pena numéro. Nga moi ça sans souci na. Oui combien on soit. Pas comme bon ça peut être théâtre. Si ko to lo banini. Po batu ba moto bazaki batu théâtre zaki mibali na ba. Ba ba comme caméra sur ba yena na TV. Ba yena na TV ça nini. Batika bongo, c'est pas bien. C'est pas bien Fallon. Ok, on est arrivé à la fin de notre entretien de cet après-midi. J'espère que vous avez aimé l'intervention de Barézy Baza, Messi, le journaliste et exemple à la télévision. Barézy, votre mot de la fin. D'abord, en tout cas, ce que moi je pourrais dire, naba maman. Naba maman veuve. Déjà, l'ikamo c'est côté ta jeune fille. Entre bango na bato bakeyon et nango délire abala miki ba sera na boko salité. Mais quand on dit maman, maturité. Si vous avez qui point de près, parce que nous on était obligés pour ne pas que on était obligés de mettre nos pattes place de nos informations à la source. Mais quand on a expliqué biso, ce n'était pas à vous. Il y a ça la démarche on est dans les médias. Fallait maman on le voit dans la poto, soit à sa émission, soit à voice, à s'exprimer correctement. Pourquoi vous utilisez ainsi? Vous êtes quand même de maman, vous êtes une grande personne, vous êtes basse, vous méritez un double honneur. Bien bino moko boleka je na moni yango moi moké de placer wana o mama lobi ko kokata soki odio mo ebimi ko abia lelela bango apera mbongo soneni eza kolela te kolela c'est trop dur eza expression ya lo bandeni déjà ce beau commence à émission bien na motu et que bato belé peza que a moto kota l'émission ba bien na ngina tina mama na choke moi so patine le mois 100 yo bo komisi
Maman par contre maman confiance non ya moi bi ke batina comment bon payaka. Maman Rose asa moi na bango. Maman par contre a ma difficulté moi na nga bo ke na ta mo lo mo bona chata crédit. Ndé la ki kitisi ki bo maman. Ndé la ki aleli non. Il arrive pas à falloir nga na ko raté na parler pa na le hôtel. Changa ta $10. Ndé kitisi nga. Et ça le beli peut-être ba on va comprendre ité ça que peut-être peu ba benga moi na biso coquette peut-être bango te ba ba te belé peut-être bango pe ba benga na zate ke pe ba kitsa bango non eza ke eza ka langage et le belka ke mutu va ripole la ke falo mikolo pe nga ndako na ne logo te est-ce que nako sota loso kuna te na lamba so yo pe ce que faut beta nga ya ba ndako pesa ba loso nanga. C'est ça, et plutôt que go tout même si les Likamboa Kenda qui n'ont pas c'est bon, c'est bon. La question la plutôt se poser ça. Est-ce que c'était vraiment important que cela passe à la télé entre nous? Moi, je veux revenir plus dans ma maman veuve. Non, je ne dis pas que je suis en train de condamner ma maman veuve, non. Mais je le dis, comment est-ce que vous pouvez être manipulé jusqu'à ce point? Oui, et ça problème. Na préféré maman Mélanie allez ka yemoko aloba yemoko pour les gens nga botine linge loko na éviter couleur c'est lambango na yebi na ngate et puis yo muto tindi au comprendre que et comme na mabo na ngate parce que nga na roleka na roloba par rapport à quoi non ba rési maman coquette na nte ba maman Mélanie non te ba maman veuve nga botine linge loko na yebi na ngate et yaki polo ya couleur nini yaki pantalon yaki coupé na yebite bon informer nga et puis muto informer nga o yebi au moins que elo ngo pa na nga et comité. Je veux venir à la télé pour me justifier en guise de quoi? En guise de quoi? Tobo était moutafa, ça moussa coquette au moins. Fais à maman Mélanie, yemoko du début à la fin. Ma maman fait initiative, finalement, on a outil mon afou, la moussa outil selemba, moussa outil limité, moussa outil ngaba. Juste pour éclaircir quelque chose que tu n'as même pas vu. Alors attention, il y a un bon mot, tout cas, au monde, qu'on s'y m'a monté dans ma boko. Hein? Donc c'est pas la mise au fin à coquette, c'est bon. Là, tu n'as pour bino bon continuer au fin à tina souka. Mais dis-moi, ça pouvait être maman Mélanie, de salango. Mais quand ça maman belé azu moto kuna maman moi ça dali tamba hier étape moto embouteillage kasafu je vous jure juste pour na ayo lobe likam o amzo amonité asimbité ayoka ka ke batinda ki ko kolimo peut-être pe ngeko kana ngoyote wa D6L ngeye na ngo ex ngo ka soki s ngo ka bela mutu so ngolo pakala ba maman on vous aime beaucoup msa ba na bino ba sala na mboka e marka biso e marka batonyonso mais côté wana pena que bino volati charge alikamba apparemment c'est un peu déplacé. C'est un tout petit peu déplacé. Bozwaki na muta tindaki na muta ba komisila eloko. Ba ngona so babi ke e komi na bon na bino te ko bino boyo leka pourquoi? Pourquoi? Déjà en vrai et autre na ba famille na bino propreté. Juste yango ngamba je suis pour barezi beaucoup mamno ça théâtre. Et puis na honneur na respect. Je ne sais pas au fait. Soit là au moins les qui entre bino ba maman na moi na bino à théâtre avant de passer à la télé. Mais papa Massou sont là non? Les amis ceux qui coquette à muta groupe Sami Mokili. Vous pouvez contacter Sami Mokili. Ndé bolobi que vous en contact na ba collègue mi ban na bino. Vous recontacter bango d'abord. À la place de moi je vais dire vous êtes rabaissé. Yana bat musu donc ba kana ki pekte ko yana commentaire ba ma boleki si ba si ton cracher les bino n'importe quoi juste parce que vous êtes dominé vous-même. Est-ce que bala t'a raté? Quand tu as bien bilamba na TV, bon ma Mélanie so total bilamba na zari ba bilamba mo ya malonga te. To rotomboka. Malonga te qui paté barésia s'il te plaît. Oh, papa maman ba yebo ezai fo bilamba na c'est fo za bilamba mo ya malonga. Ya bo bilamba boutique na bilamba ya ballon za e uta wapi. Kana poto. Easy. Bo ba sala ngo wapi. Ah. Non. Ba mère bolataka. Et puis est-ce que Kolia Liboso boyo na vie na bino depuis bo bala ba artiste et ça ba Koli wana pourquoi? Et puis la maman Mélanie n'a se posé la question en fait ouais c'est la en fait on est alors au point de vue à souka ngwene po no kande ti moi trouble malgré ba ça te partager les plateaux mais maman Mélanie au départ c'était quelque chose de discret au plus na gauche droite et batté entre nous parce que lorsque pour te dire comme il y a pendant qu'il faut savoir pour ça la peine mission donc yo au moins lingo à l'ombre bande comme ça babi mais c'est que quelque part tu voulais aussi médiatiser cette histoire indirectement ah malembe barezi maman o tche bonne erreur que ba ça la mission ba les na TV et tout banal ba ensemble o sam ça ba maman la biso ya ba artiste pour la nini on va faire ça pour bango parce que ba non
naza contre démarche na ye. Na vraiment contre. Naza vraiment contre. Je me dis peut-être moi ça mon douere mon que non. Non yo lo banine. Et la maman va passer nga la kende ki te na zui na nga ngote. Oh et qui fait c'est qui jip et qui attendez les mamans. On vous aime beaucoup mais parfois il faut aussi un nerf solide au fait. Qu'on s'est ridiculisé dans la bilo. C'est une façon de se ridiculiser. Je l'ai dit bien. Dans côté les moutouté. Mais faut pas dire coquette na mami la ni ba poto na bango na bango parce que loko ngo et comme il pas binoté boyo ki ngo kana sango bo so ya $100 bo monité so za ke katana so za ke biko bo ebite so to loko timbongo to kabola et créer bitumba ba to sala ngo théâtre de baraza bi bon honorer mémoire ya mibali na bino ça sera vraiment intéressant pour la limite que makambo so za ke non association na ba veuf o batnia ki batata mo ba kufela ba basta mo ba sala théâtre. Parce que ça vous oba. C'est du n'importe quoi, sincèrement. Est-ce que ma maman balata? C'est pour cadeau, mais ceux qui m'ibali, je ne pense pas que la tata va comme qui dit ça. Balé quand l'émission pour pas réclamer leur moment comme il a bon la bangote. Et l'homme se paye comme un bête encore battu le bakuto mindondo tout. Bois qui a encore bouché encore de côté. Tu te retends? Je me fais mal. Eh, maman on le belanga ngote, mais n'est-ce pas maman on le belanga ngote. Oh le bat déjà non. Ce qui est dans un côté, mais pourquoi au lait au moins une émission? C'est que tu as besoin de ça. Quand tu vas en Hollande, avant la Suisse, avant la Kinshasa. Or, mitou, à moko ya bana bana bino batiki la musala. Pour se dire que belé. Et non, c'est ridiculisé. Pour s'expliquer du moment où on est là, on a bino biso so yebie bilamba ngoto ara bilamba et ndeni. To ignorer pété, to sous-estimer pe bilamba ngote, colia ngoto sous-estimer ngote parce que même ta selo colia des euros. C'est que a tio prena mutema. Mais procédure ya koleka na télévision, c'était pas de marche important. Ce n'était pas du tout important. Maman Mélanie continue au film à coquette. Coquette peut continuer au maman Mélanie na téléphone. Parce que c'est un binom balé. Mais ma maman comédienne niveau auquel on peut apparemment non, c'est un tout petit peu exagéré là. Voilà, bah on est arrivé à la fin. Ma maman, j'espère que Bayoki, mais la prochaine fois, on va coller les gars. Bon, on est gérer ma campagne. Comédien, comédien. Boti n'a pas papa veuf, boti ni papa veuf. Pas maman veuf, boti dit bon félin. Ba numéro na bango za wana boke bo luki otini bango ka moi na yeke ko luka biso ba félin moko boye. Place orphelinat zali zo ba numéro na bango na tini koli ekomi. Bo so comme à travers Batou. Bon, ça sent pas bien. YouTubeuse moko ya diaspora enfin na quitte en tout cas félicitations si la Bissau ba trophée c'est bon félicitations Irsil kuna film et canon donc Babylone comme l'amour apparemment la critique na Bissau ba congolaise elle a toujours mal. Je me pose la question pourquoi Pierrot Nomba Sabali bon ba félicitations en tout cas moi c'est tout non ah Moussou Sabimaki na Suisse Moussou Sabimaki. Pourquoi qu'on valorise attends qu'on comédien qui na vie réelle comme ça là et ça là il aura besoin les réseaux sociaux c'est on t'a mis là on a quitté ko orgueil ba réseaux so mutuka orgueil so ba kangie mo iba mutuka bien so botina ba statut bon féliciter exemple on a parce que juste exemple pour la ça que non parfois to mitara na ba place ba ndeko ba victime parce que je me dis qu'aujourd'hui elle est victime celui-ci c'était Zaki Yo et qu'on a incapacité de s'exprimer. On a pas s'encharner na makamno na ba point autrement OK na ngoboy. En tout cas, mais quand même continuer vous avez des dédicaces à faire. Ouais, dédicaces na matutu balinganga, bato ba Monica peut-être que nazaki très chaud. Ba excusez-moi, zaka peut-être kanda. O ba Monica na lobby bien par rapport à l'impartialité nanga. Bravo. Vous continuez à s'abonner à exemple la télévision et puis vous partagez les liens, il y aura pas publicité. Merci na Yannick Chamba boss Amboka patron Bogos. Bon ça la miracle non encore raté. Pire que l'équipe donc. Tu ouais ba partenaire na yo kasi wana ça ba ti nga bilamba. Jonathan obésité financière. Te o batinela nga yanga moko. Et pas yawe mabanza elamba ne lamba ti qui t'appartient à mon ami. Na se peut ndongo se rétablir. Merci na Jonathan a une obésité financière, Malik Arafat, Jéris à la merveille, Cheikh Navumbi, qui te repère $, qui te repère taille, on a besoin de douter si là yo. Au Catalan doute à mobile, to moi si. Au bouton tache noire, pour hésiter de bien un numéro à nous afficher, tu repères ça au numéro Cheikh Navumbi.
ozwa kisi libumu ekita bati ezali makambo nyonso kitoko. Donc voilà, merci na yo Falon, merci na bato nyonso balinganga, merci na Migra, merci na Deo.